Babina sali po mulingani tanga masolo boucle. Tala lelo ezaki koyinda awa na église Nouvelle Cité d'Espérance oyo bazali benza kosala mwana bango ya ba mama oyo ekamamaka epai ya ye moko révérend pasteur David Lukusa de ba mama penza lelo balobi te bakosala journée na bango le 8 mars penza journée na bango ya mars oyo ba mama vraiment ezalaki esengo mingi ba mama ndenge balobi pe ndenge balakisi ndenge nini mwasi akoki kozala na société bolanda ndenge ba mama balobi changer les lois pour encourager participation à parti ceux qui participent à la politique les enfants qui se mettent dans la solo et démocratie donc la source et tout cela qui est impliqué merci papa na ya qui côté à maman na ko etali donc ni ko ça alors na ya qui côté c'est maman les malamu maman a mis ko ça na yé moko kwa simba likota na yé alors na komi ko ça ndene na osala masanga oyo balobi sanga ya bomoko ya bondeko ya boyokani ya kokomba misolo pe ya kolide tusa donc eza lisanga moko oyo ezoyekolisa biso lolenge nini tokoki kokomba misolo na biso lolenge nini tokoki kosalela misolo na biso ngai na mama likambo etali démolition ya baconstitution anarchique oyo monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa akosala alors na maloba na ntango na zwi na esike bamama na badeployasi na kati ya stade nayebisi bango ke kozanga koyeba nde tokeka bandeko na biso na botomboki na kotinga bakonzi ndenge bati kopanza babar baterase bato bakendaki pe lisusu pasteur SP alakisaki penza liloba oyo ya Nzambe ndenge ekoki kozala epai ya ba mama. Après la mort de l'élu, Nzambe akiko pesa ozali bana Israël na maboko ya banguna. Bible lobi na ngai bana Israël ba demeuraki 20 ans na kati ya esclavagisme na kati ya bohungu. Na basi wana na bituma obe pe konyoka maona bana Israël ba demeuraki na souffrance. Nasuka nango révérend pasteur David Lukusa abetaki dada epai ya bana Nzambe kolakisa bango ndenge ezalaka. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle.